Bonsoir et surtout bon après-midi, cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bandonanga, comme je vous ai toujours dit, biso toya kapamba pamba te pana bino soki boyo ki tukomba moni biso, cela veut dire que ya koloba ezali. Nous voici encore une fois devant vous bandeko na ngai na dossier sur dossier à faire. Makambo sur makambo bandeko na ngai, maladie ya Fabregas le maestro comme bangisa biso. Na ebite soki bino bo remarquer loko. Personnellement, je l'ai remarqué. Maladie oyo komi obangisa biso na ndenge komi okende. Bandeko na ngai na yeli bino na ba audio moko ya somo. Ya somo penza makasi na omitu na Fabregas alingi kokufa ou bien eza pona nini. Parce que déclaration na ye o apesi concernant musique na ba maladie o aza nango e kokani na ba déclaration moko papa Wemba pesaki. E komo bangisa biso. Et comme suka Fabregas eza ndenini bandeko na ngai naloba ebele te yalingi na yokele Sabino audio ya papa Wemba ndenge a déclaraki avant kufa Fabregas yepe akoloba après audio ya papa Wemba parce que il y a déjà na ba docteur o ba telemi balobi na ye déjà comme suka na ebite soki bozo mona eloko oyo bozo mona ba réaction ya ba docteur o bazo réagir na ba internet concernant eloko ebimaki Fabregas na singo na ebite soki bo remarquer balobi soki azo batela ya santé na été eloko wana ekozwa ye mais soki boyoki réaction à Fabregas ils s'en foutent vraiment. Donc personnellement na comprendre te ezokende nde nini bandeko na ngai na ochela bino job oyo kango avant na chela bino job j'aimerais ko rappeler balandi na biso ya sika si c'est toute la première fois tout comme balana ya liboso ya Olanda Penza chaîne Abisso NSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Sanakapete, cliquez dans la notification comme je vous ai toujours dit. Malamu yangonga notification c'est à chaque fois qu'il y a une NSNM officiel au bando publié ba vidéo ya sika. Vous allez notifier alors abonnez-vous massivement. Et au salabiso nguya penza. Alors, bandeko na nga nazwa temps ebele te na toyoka Fabregas na papa Wemba et puis je vais vous revenir juste après bonne analyse. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba. Et pour la musique du Congo, j'ai été traité de tous les mots. Impoli, mal compris, rageux, jaloux, nanani. Pour la musique du Congo, là, je suis prêt à tout. Je suis ouvert à tout. J'ai été appelé Yuma, Asengiba, pardon. Donc pour la musique du Congo, là, je suis prêt à tout. J'ai été insulté, on a insulté mes parents. On a bafoué mon respect pour cette musique-là. Il y a des meufs sales qui se sont permis de passer à la télé pour dire que moi, je suis sorti avec eux. J'ai cautionné ça. C'est des choses que je n'ai jamais fait. Ok? Donc pour la musique du Congo là, ce qui me reste, c'est mourir pour cette musique. C'est-à-dire si cette lipom là, et ça la koufi sur scène, pour moi ça serait un honneur. Avez-vous... Voilà bandeko na ngai, j'espère très bien que ebele ya balandi na biso bolanda kasha na biso ebele ya balandi bozolanda audio oyo bozolanda plutôt vous rappeler de ce que papa Wemba lobaki et salamaki malgré ezala ba mususu bazo ignorer yango ndenge Fabregas alobi na ndenge papa Wemba alobi eza mwana différence. Vous voyez un peu. Donc papa Wemba je m'excuse alobaki ke ye pona ye abandomi mona un jour akokufa sur scène parce que ezala ba jour mususu oyo aza sur scène en train de performer. Aomi mona lokola linga mata donc azo sentir émotion mo boye lokola ka ndenge bauti koyoka. Ce qu'on Fabregas alobi yango na ndenge mususu qu'il est prêt, il est prêt ya kokufa si eloko wana ekoboma ye pour la musique à Congo ebomaye.
hein pona bao bao tia tembe baoloba bakoloba ko réagir déjà na situation oyo oh ozomona mwa différence eza wana te mais bandeko na ngai faut bofungola ya moko misu hein bofungola misu na matoi boyoka parce que ebele déjà to ignorer yango eloko te ebele déjà comme je suis en train de vous dire bao baza ba docteur balekaki déjà basali ba analyse concernant maladie oyo ya Fabregas ke azolandela yango très bien te ekoki kokute ye vie na ye mobimba. Chose grave déjà, c'est pas bien pour sa santé, c'est pas bien pour sa musique, pour sa famille, pour sa propre vue. Alors, ça sera mieux Fabregas alandela nano santé, eza penza eloko ya malonga penza parce que même la musique avant penza oyemba avant penza o mi sentir na ndenge olingi o mi sentir o performer na basscène ndenge moko azokanisa premièrement tu dois être en bonne santé tangi olingi oyemba olingi osala ndenge olingi mais oza en bonne santé te c'est comme si biloko ozosala ekosalema te. Alors de quoi est-ce que nalingi naloba par là Fabregas eloko oyo penza aza ya kosala il faut alandela nanu santé na ye alandela nanu santé na ye mpona mosusu oyo etikali aza artiste ye moko ayebi ndenge ya kosala yango pour le moment alandela nanu santé na ye c'est le plus important parce que biloko auti oloba déjà nayebi te soki penza alingi atika biso parce que na ndenge auti oloba yango awa oyo eza lokola azopesa biso déjà ba adieu parce que pourquoi réagir ainsi si réellement la santé coûte que la musique bandeko na ngai Fabregas sakomi obangisa biso déjà moko no mituna c'est parce que amoni baninga na ye baposte ebele amoni baninga na ye base performer makasi ekomosala ke ye mpe atia stade ye mpe atia concert ye mpe atia date moko no mituna bandeko na ngai moko nao mituna pourquoi ce qu'il a vraiment à faire bandeko na ngai abatela nanu santé na ye c'est le plus important penza tolingi te ko perdre artiste lokola Fabregas le maestro abatela nanu santé na ye eza penza important makasi ke eloko nyonso akolingo sala bomona bandeko na ngai abatela nanu santé na ye eloko nyonso azosala nakoloba showcase oyo baninga na ye bazose performer bazosala eza suka te showcase banini nyonso oyo bafali mpo bazose performer c'est pas la fin du monde ye mpe akoki osala yango mais premièrement il doit être en bonne santé il doit être en bonne santé parce que eloko oyo eza bien te mpona santé na ye lokola kiste oyo ebimi na nsingo na ye ebimi efimbi ye makasi mpenza ezolakisa biso biloko ezobangisa biso soki tolingi toloba na ndenge ya bongo alors nayebi déjà epai na ye ezosala ye mabe komona baréaction ya boye na bainternet bato ebele bazoloba du n'importe quoi concernant eloko wana basoi-disant baartiste mosusu azala na bango na barando bazotinda bato pour que baya kofinga ye bamosusu base présenter lokola badocteur ke akokufa boye na boye parce que si aréagir je me rappelle déjà nasi nasalaki analyse ya biloko wana nyonso wana oui c'est vrai mais la santé n'a pas de prix la santé n'a pas de prix c'est le plus important alandela nano santé na ye parce que nayebi mpenza makasi azoyoka bien te komona na ebele ya baartiste oyo batie bastade batie basala minene batie déjà
Feynos bi rival na ye oyo azaki na clavier na ye sikoyo akomi master na ye Héritier Watanabe bakomi ofingana parce que auparavant monga na yebi Fabregas abando kumisa Héritier Watanabe makasi lokola vie na ye ma voilà eza musique eza game ndenge bazalaka ezalaka na barando moko boye oyo ya bango moko nde bayebi yango ekotaki na yebi te place il fit juste un temps plutôt to remarquer que bakomi bwaka na bajeton bakomi bwaka bango na bango et puis toyebaka nini mpenza oyo esarkelaka entre bango alors basi batie déjà badate na bafrance kuna bacasino bamosusu baarena grand arena donc totala kote mosusu bakofi olomide banani bastade na babelgique donc ezosala ya bien te totala bafere gola koto oyo auti obeta accord arena alingi abeta lisusu arena na belgique donc en tant qu'artiste azomisentir lokola aza mpenza na se ane oyo raison pour laquelle azoforce kaka na maladie oyo aza nango alingi kaka ye mpe ase performe parce que dernièrement oyo touti omona bastory bana ye Instagram ndenge aza na ngola alingi ase performe kuna mais santé na ye eza bien te bandeko na ngai bavillageois bosoya mwana leader abona abatela nanu santé mpenza eza très bien soki akomi na suka tonga aopesa biso baedie ye moko etali ye parce que na kolanda ndenge azoloba ekomi obangisa biso deja bomona deja soki pouvoir esili toyebi te bandeko na ngai comme je vous ai toujours dit biso toyaka bandeko na ngai kofinga bato te toyaka créer likambo te toyosala baanalyse et surtout tosalaka yango donc ezala na ndenge ya bongo toyaka mpona kofinga bato te boye na boye tosalaka nde baanalyse donc na santé mpenza artiste na biso Fabregas le maestro tokoki kotelema bongo totala yango c'est comme si de rien n'était or que il y a quelque chose donc eloko nakoki oloba eza mpenza abatela santé na ye bamiziki baconcert nyonso ekoya après ekoya après aza artiste moko talentie ayembaka bien mais pour le moment ce qu'il a comme affaire eza santé na ye c'est le plus important mpenza bandeko na ngai oyo nyonso etikali ekoya nanu pour le moment biso tolingi santé na ye nde suka ozomona deja bandeko na ngai de la même façon kaka ndenge nayebisaka bino biso tolingaka boye toprofite mwa topesi mwa mpe conseil moi 1 minute 2 minutes quand on tosala analyse bandeko na ngai chose que je peux vous dire pour le moment la santé n'a pas de prix bandeko na ngai peu importe eloko nyonso bosalaka ezalaka malamu mpenza bobomba nanu santé bobatela nanu santé bolandela nanu santé le travail et tout eyaka parce que soki oza en bonne santé te soki okufi ata eloko mpenza olingaka kosala yango te raison pour laquelle batela nanu santé na yo landela yango makasi awa mosusu ezalaka okoki oza boye oza bien ozomona ta naza bien na en bonne santé mais okeya moko kosala examen ezala examen mosusu examen général o penza ya makasi oyo bakosala nani corps na yo mobimba maladi ezangaka te na banzoto na biso bandeko na ngai oke osala examen wana na oyebisa bino osali examen wana okuti malade penza ya makasi ebele ya makasi penza ebele makasi alors ezalaka vraiment important na vie oyo tovivraka kolandela nano santé au banglais baloba make sure penza santé eza bien et puis la suite ekozala après eza bongo bandeko na ngai alors pour l'artiste Fabregas le maestro les métis noirs artiste en mboka santé nano landela nano santé
Je le répète encore une fois, landela nanu santé. Hein? Et ça penza eloko ya malunga okoki osala nanu. Santé nanu et puis le reste c'est après. Eza ane ya suka te soki ane oyo kaka ndenge bandaki esili ka boye otie na yo nani date te, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ane oyo ezoya okotia date. Alors eloko oza ya kosala landela nanu santé, ozala en bonne santé et puis le reste ekoya aux artistes. Aussi obeti déjà ba concert, aussi obeti nyoso yembi bien donc Eroyo, ekozala ta malamu, oza ta na ba studio ako de la même façon, ozo concentré na ba studio ko moya ko bimisa ta banzembo asika de la même façon aussi, ozo landela nanu santé ke ko linga ko beta ba concert na temps oyo ozali oza bien te. Donc eza erreur penza ya makasi, hein? Eza erreur penza ya makasi ko linga ko se forcer tant que ozo se sentir bien te. Ozo linga kaka, olinga ozala au top. Eza erreur penza ya makasi parce que ekoki okute yo lobi très cher. Wana eza bien te to lingi to perdre hein artiste ya monene te lokola ba fabrication wana. Moi je vous ai toujours dit bango nde deuxième génération après ba fali ba fere eza bango ba kosimba musique wana. Alors c'est pas si tôt que to linga ko to perdre ye. Donc bango nde ba kosimba ba fere ba fali ba zolemba ba kozwa ba retraite na bango banani ba kosimba musique. Bango nde bazolanda bango na sima ba vie na bango ba yaya na bango. Alors bandeko na ngai nga na linga boye na osala partage bino be boza wana bozo réagir. J'aimerais aussi ko rappeler balandi na biso ya sika si c'est toute la première fois tout comme balana ya liboso ya Olanda chaîne na biso Inesen Musiel. Je vous prierai toujours de vous abonner, abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer dans la notification comme je vous ai toujours dit malama la notification ezalaka. À chaque fois qu'il y a une SNM officielle, on va publier la vidéo à Sika, vous allez notifier. Alors, bandeko to komi na suka, merci encore une fois, bino bolanda kabiso, merci encore une fois, bino bozalaka fidèle là. Tulinga makasi ko yeko kake bozo kabiso. Alors, permettez-moi toujours de vous dire bye et à la prochaine.